Butasa kufa bona kitaka komona aza Saint Fantomas na yebi bala kisanga bobimane so kaza wapi Saint Fantomas ngala kondima te kaza vivant po aza ressuscité c'est que aza ressuscité so ko komona ye aza rajeuni mais siko Fantomas ko ba mona ke place aza la kate to so soki ba Fantomas soki yebi te Albert na niveau diaspora appareko ah, n'importe quoi. En tout cas, complexe, vous avez un angoisse. C'est complexe. Parce que dominer na bino, parce que dominer na bino, mais n'angaïté. On démarche toujours dans l'idéologie à Messie Etienne Tshisekedi. Messie Albert Mukendi Tshisekedi. Parlons un peu du combat. Est-ce que le combat a avancé ou bien ça a stagné parce que aujourd'hui il y a tellement de séparation que on a l'impression. Moi je ne marche pas mes mots. Moi je marche pas mes mots. Naza pour la séparation. Et ça l'a bien. Tu es pour la séparation? Oui, très bien. Très bien. Sérieux? Oui, très sérieux. J'aime ça. Kasi bino ba Congolais bosako to sangana ba nité ba nité ba. On fait là. Non, lukuta. Na jalousie, na lukuta na haine tribale. Puis toi na oyo so lancé contre Yezanini. Non, c'est moni na lati eloko wana na lati po bazozongisa bandeko na ngai ba yeko luka vina bango ba yeko kimi insécurité na Congo, vous comprenez? Ba masolo nyo c'est ça mabantu ba boko eza lukuta zokosa yo bazoluke mais bazokima mais yazo kinde kozongisa toko fabwani azoteka politique wana bani depuis kala azoteka nani ba tenalier na ba 60 livres soki ba 200 livres soki 600 livres et pas soki ne kosa na kati ya détention ba officier ya ambassade bazokosa na détention qui a interprète a salué interview ok azoki ne teka aussi sur pas banglais pour ba refouler batu yango ni kam komba na zana eza ya ko bomba na te ba ça résolu ton avis ça dernièrement l'église ba panzi église mais nauti kunadi. Mais ça kalaté. De nauti kuna dimanche na kuna na église yango. Si bango c'est ça. Ko pekisa banani? Bato bazo panza avec. Na lo te ngana avant coup na commandant utanga combattant na za serviteur de Dieu bango te. Ah bon? Oui. Serviteur de Dieu. Oui, gagneur d'âme, évangéliste, gagneur d'âme. Iloko balongole na musala ba iko tiaba bakumba oyo bangwanda oyo na banani oyo na babaramoto no ngwanda na bwaka kina mayo soki il est fort. Non, ancien azar ressuscité. Fort. Ressuscité. Il est en vie. Azar ressuscité. Tenga na bwaka na mai. Bwaka ki meya. Bwaka ki mai le 16. Mais tu sais qu'il peut battre un cercueil. Azar ressuscité, tu sais que azar ressuscité, au monde qui était c'est la mort. Ye bukonini. On mi balé sur bakou. Ouais, oto le kamikola sa Fantomas. Et ça était? Tu sais que oh na bwaka na mai. Ouais, le kake na detanga komone de poids. Voilà, bonjour, bonsoir amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs du 3xW cleboa.com. Bienvenue encore de nouveau sur cette émission Plateau du Savoir. Plateau du Savoir, c'est une émission conçue et présentée par Kachidi Mwanda, une plateforme mise en place pour vous informer partout dans le monde entier à travers nos informations, à travers nos différents programmes, nos différentes émissions sur 3xW cleboa.com, Cleboa Londres. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir d'avoir sur mon plateau Monsieur Albert Mukendi. Qui est Albert Mukendi? Monsieur Albert Mukendi, il fut parmi le premier combattant Batu Obabanda lutte à Wanakati, Angleterre. Monsieur Albert Mukendi s'est lancé il y a plusieurs années passées dans la lutte pour la cause du Congo. Et Aza parmi Batu Obabundaka Ponamboka, parmi Batu Obazana souci à changement na Congo. Et M. Albert Mukendi Azali actuellement président na International Congolese White et Azali Lissoussou membre na la force de mobilisation pour la démocratie, M. Albert Mukendi, force mobilisatrice pour la démocratie. Et sur ces plateaux, j'ai vraiment l'honneur de vous présenter déjà mon invité à la personne de M. Albert Mukendi, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir, maman Rachidi. Boni, papa. Kitoko, on a sepeli mingi, vraiment, c'est la toute première fois parce que moni, tout le mois de mars, tout comme le mois d'avril, mais ça, mois de mars, il y a toujours il y a ma maman, non? Il y a ma femme, hein? Il y a tout ça qu'on est, tout ça, tout l'interview, toujours quand on a ma maman, on est à Clébois, la première fois, on a émission à Clébois. En tout cas, merci pour la émission Nabino. Merci. Merci pour l'émission Nabiso. Donc, honneur Nabassignon ce mois de la femme. Coup de chapeau à toutes les femmes battantes, fortes, neti biso. Il faut qu'Arabazalaka, femme battante, il faut bazalaka. Papa Albert, déjà, tu es aux oyo vraiment brisquement, au coutio, aux anaba préparatifs, il y a marche, nayo, mais tous en a besoin de solo, moi, mon qui est pour une première fois na Cléboa. Papa Albert, yebisa biso un peu na bateau bolanda, c'est vrai, batunion sur yebio. Moi, bref, présentation, kaka, Papa Albert, moi, vite fait, aux anani, au banda moi ba combat depuis quand moi muké karapo déjà si to lobby est important. On te remercie bon na respect il y a ba peuple congolais et tout fait ça là toujours na banda musalo depuis bomwana depuis mboka biso mambo IDPS to Holanda ba papa bani timi biso na poto na Belgique etini ngana na Londres c'est quoi en Londres automatisme ma solo titi donc yango eza ba depuis 2000 donc nakoba soki ba nakoba avant 2000 na ba 19 ans ah ok donc wana mwakala donc histoire beti wana émission aussi la tête wana ba ke année oyo de ba donc na ça peut mutakala o ba peuple congolais ba yebi que depuis kala vraiment to banda makambo ya pona Congo to kwa pona ekolo. Depuis Kala, to banda mamba Congo, tokoku fa pona ekolo. Papa Albert Mukendi, osa parmi combattants au banda lutte en Angleterre, on les a vraiment reconnus. Na ba manifestation na yo na makambe belé au salaka, ils a vraiment confirmé. Et les lois c'est un peu motivation na yo. Eza nini pona o se lancer na parce que ça eza risque à vie et tout ça. Motivation na yo eza nini na kati ya combat oyo. No motivation ngo eza don eza ka do eza souci na botama nango kaka donc na mona na ebiko na ko expliquer ngo te donc eza loko mo eza na motema oza na souci ya bande na yo souci ya ba peuple congolais donc eza donc on expliquer ngo te donc ovandi le biso na tiki na okinala makambo te umulika mutima ka tinjo ka telefona bunda kaka na bunda na bo batu so ba lemba ka te makambo ko mutanga lemba eza makambo nzambe eza do nzambe yango na continuer toujours ka ko bunda bitumba ngo kaka donc n'importe tuzana liberté quoi mais toujours de Holanda c'est quoi 2016 libération Congo et Salama donc tu vas vivre en gros peut-être accompagner le peuple congolais la libération et à Congo et Salama 2016 tozo vivre libération en Congo donc toujours dans système il y a combattant jusqu'à la mort toko bunda kinomboka ko za libéré aussi longtemps payé ko za l'occuper toko za toujours nakati ya lutte Papa Albert Mukendi na yo ki ozali président nakati association oyezali International Congolese Rights ezani exactement. Non, International Congolese Rights est bandit le 5 février 2004. Eza mukolo bizaka jour oyo tokimisa Kabila kanambe na mboka oyo. Donde place banda. Pour les nakende tokende ko telema ko kimisa Kabila ko bamba ba tomate to kimise pour cortège ne bimana na place premier ministre Valer wala Tony Blair mutazaki premier ministre pour cortège ne bimezaki likambo. Donc ba police bakanga na ba autorité mboko bakanga penga kendeni na memi ba congolais na zata na komba organisation te et donc ni ko sala awa nde tozaki na ba congolais mususu bandiko na nga mususu babino to pesa ngo kombo ya International Congolais pour na droit ba congolais to eko tema ba congolais pour bazaka mission ezaki awa ya kozongisa ba Kabila aye kozongisa ba twasaki na mission ambassadeur azalaka le wana riso na mutazaki awa ya kozongisa ba congolais nde yango na tosalaka action wana to kimisa tozaka 26 personnes mokolo ma 26 personnes de on a esprit wana ekota tisiko ya ko défendre ba droit ba congolais ezaka ko défendre ba droit congolais na UK na Royaume-Uni mais en plein à dégâts ba makambo d'action ba congolais à travers le monde ba sengi ezala éparpillé à travers le monde international congolais droit ba congolais à travers diaspora na yeso que planète ba bureau ba branche ça partout ba presque ba neni ba continent sur tous les 5 continents international congolais tozali donc vraiment ils ont fierté mo pona sala pona ba congolais en tout cas ils ont le mot vraiment totika tout ça système ya mission internationale mais version
congolaise. Version congolaise, mais na kati wana besoin d'activité nini. Les activités politiques, vous rassemblez à Kabatou pour la marche ou bien nini bossa la exactement. Les accords pour la marche international congolais soit ils ont droit il y a ba congolais droit ya ba parce que ba congolais mingi ba basé ko ba droit na bango te ils ont bafoué baza ko kanga bango a muta ko sambela bango na ba prison ba bunda bitumbe belé na mboka oyo pour te vendre ça lelo loko wana evanda et ça na ngate ba congolais nyonso bazo bundisa lelo oyo lelo tout ça la veille tout ça les 7 le 8 tout ça c'est une deuxième opération il y a Gouda d'Alger contre toujours ambassade à chargé d'affaires ouais donc au moins les actions sont continuer ça comme ça pour la marche ou bien pour la piqueté non action est belé ba dans la prison tout à dans l'hôpital côté ba makambo belé donc vraiment donc c'est ça ça na etali makambo belé. Donc, Etel Makambebele, parlons vite fait de la force mobilisatrice démocratie. Et ça, et le comment bien ça différent ou différent on a des plateformes politiques internationales congolaises des groupes de pression. Mais force mobilisatrice c'est la plateforme politique parce que la politique il faut se préparer. Force mobilisatrice est bandit le 1er octobre hein, et bandit le 1er octobre 2015. Force mobilisatrice, plateforme. Et ça c'est la force pour acquérir changement parce que comment changer à niveau. Tu changer système à combat. On a un combat, il y a des sauter, ils ont résolu ma tout le monde comme ça comment mourir hein. Mutu fait ça là, dialogue, tout solo là, aux hommes tout comment tu changer système. Donc, vous voulez dire que bah parti politique tout ils ont en Angleterre ils ont inclus nakati ya force mobilisatrice démocratie. Force mobilisatrice ils allaient bah lutter bah tout nyon sur basé inclité quoi comme dictateur. Oh nyon ça la région de Bisso tout fédérer bah force. C'est ça notre politique de fédérer bah force yango force mobilisatrice qui pour nous fédérer bah force pour 2016 les alliés bye bye Kanambe bye bye Kabila non 2016 les alliés bye bye Kanambe bye bye Kabila. Papa Alberto avancer un peu tout petit peu dans ma question. On a toujours membre à UDPS c'est ça? Membre à UDPS naza membre parce qu'on te voit partout avec Tshisekedi. Tu as habité position na yo batumsu ba lobby olongwa ba benga na yo mais vous êtes toujours dans quartier de presse. Vous savez ça. Mutima benga ninga zate mutima ko benga na te wana za makila mais na za Tshisekediste. Na prendre des congés na IDPS. Na prendre des congés na IDPS. Mais force mobilisatrice yango. Ah, ils ont parti politique. Mais c'est parti plateforme. Quand ngamo muna so dirigeant na dirigeant. Ok, donc il y a posé candidat à l'élection. Non, candidat c'était toujours qu'une étape par étape, mais qui s'amité pour na candidature ngo ezaka na batu moko baza. Te na sana ba so na ba qualité ba congolais ba CP na za na koza eza probabilité mais na on a na prendre des congés na prendre des congés mais na idéologie toujours la Tshisekediste. Mais nous savons tous que na IDPS c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Et ça bon la IDPS au qui ont un droit et à cause d'un parti politique nous soutient ce qu'on ça membre à IDPS. Oui ça problème mais c'est la démocratie moni comme non la langage wana nazi congé je prends congé non mais nazaka na et non écoute Bruxelles déjà un problème et la démocratie na bila tikali na idéologie toujours ya yemoko ya Tshisekediste mais nazala yango nazo idéologie wana ba musu ba baza ba lumumbiste ba kabiliste so ngasi ko Tshisekediste na bon c'est une fierté pour moi dans la idéologie ya ye ne yangwana mais nabike na prendre des congés na IDPS ça teke na lokomi de combien de mina bango non ba nyake papa na bi papa pesi achenga papa achenga maboko abi mwana kende na souhaiter bonne chance kende mais na kei ko sala siko eloko tala na kombongo force mobilisatrice pour la démocratie et donc on était sonné mais c'est quoi ils ont sonné makasi donc na sur des gars force mobilisatrice pour la démocratie c'est quoi IDPS c'est l'action Union pour la démocratie et le progrès social c'est quoi plutôt une force mobilisatrice pour la démocratie donc idéologie et que ça bien ça coûte bien c'est que distingue opposé l'action l'action c'est que dit mais Hollande selon des convictions il y a yemoko ye nengazali
ozomona conviction na ye moko ba idéologie na ye tozosenga état de droit eza na Congo tozosenga donc tala tozolanda idéologie ndenge ya homme constant dans ses démarches constant mais yango biso tolanda pe idéologie ya constant nous sommes constants dans nos démarches constant dans la démarche yango tolanda idéologie toujours ya ye moko vie Etienne Tshisekedi constant dans nos démarches toujours na idéologie à Monsieur Etienne Tshisekedi Monsieur Albert Mukendi Tshisekediste. Parlons un peu du combat. Est-ce que combat ils ont avancé ou bien ça stagné parce que aujourd'hui il y a tellement de séparation que tozo baté tozo tu wapi tozo kende wapi. On a l'impression. Moi je ne mâche pas mes mots. Naza pour la séparation. Et ça l'a bien. Tu es pour la séparation? Oui, très bien. Sérieux? Oui, très sérieux. J'aime ça. Kasi bino ba congolais bosaka to sangana ba nité on fait la faute. Non, lukuta na jalousie na lukuta na haine tribale, haine raciale, haine moko non, ce n'est pas passé. Il faut séparation salama. Toloba yo kabwana ba combattant. Na lobi que séparation c'est salama. Na ça pour. Yo mto banda na lobi que séparation salama. OK. Mais papa Albert, na éviter ce qu'on comprendre to se lancer bisonyo na marche cause pour na Congo la libérer. Oui, to so kasi. Quand on va division quand tu vois pas que to côté ici mon tenga na mona division te. Parce que lelo il paraît que IDPS à Londres ils a divisé en 1000 morceaux. Ah tu ko ba makamba IDPS lobi ba komo batu moko boy. Komba combattre banda na IDPS hein. Na lobi na biso ke ngai na to ba selonga ngai pour la séparation na za d'accord. Nakosanga na mutu moko te nakoloba te ke o otika komona nga na bango lisusu te nazolo bango c'est une fierté pour moi nakosasu na bango te bango bakoya place nga na zate nga pe donc de place bango na zate siko pona ke no bonde na pona nini toka bwana ezala bien tokuta na Kinshasa tokuta to iba na biso ke c'est une erreur nga na sala erreur na vie nakuta na batandenge wana eza erreur eza bere na ba vie tokuta na batandenge wana fa tokuta na bango te mais neti banani au salaire donc na lobi kaka na lobi na ebite c'est ezu akozwango so azu boko ngai te ozo comprendre Ezu ouais cause ezu mais papa Albert c'est pas trop logique mais bon non on respecte nazo baché ba monter na big naza pour la séparation soki bino bolingi bokende kokuta na bango unité na bino bosala na bino ya façade mais ngai naza kuna te séparation toka bwana tiri wa soki mukoloni ni esida toka bwana toka de kuta na Kinshasa kabila sokende te hein kabila sokende te. Mais tu vois pas que séparation ils ont quitté sa bise. Non, lukuta botika makambo wana makambo basango boye nango soki ya wapi ya lukuta ba congolais bozana nani unité ya façade. Ya lukuta mama en moko tribal en c'est kobomba pourquoi to bombana ngai ko nazolo bango nazo tambola partout mama na koma à l'aise to kabwana bon to nakuta na bango te ngabe na wena makambo na bango te bango pe ba wena makambo na ngati ko ikoni kasi bien te mama to komi kikimia te nazo ça nini piquer lobby o za congolais aye na bengi site ke lobby o kingani te boya te so boya te ata o yeka problème te to kabwana ngai za esengo ne to kabwana esengo séparation c'est esengo séparation pour la monsieur Albert Mukendi Eza et Sengo mais Albert Mukendi to côté un peu dans moi point où Eza un peu sensible tout à partout dans YouTube monsieur Albert Mukendi en bras de fer avec madame Louise Oazali chargée à faire nakati ambassade ya Congo chargée d'affaires nakati ambassade à Congo monsieur Albert Bozo ouais la nini exactement il y a ça chargé d'affaires yosa congolais mais ba dispute on a yoso lancé contre Eza nini non Eza moni na na lata iloko wana na lati po bazozongisa bandeko na ngai ba yeko luka vi na bango ba yeko kimi sécurité na Congo vous comprenez ba masolo nyo eza mabantu bako eza lukuta zokosa lo bazoluke mais bazokima mais yazo kinde kozongisa tokofa bwani azoteka politique wana bani depuis kala azoteka nani ba tenalier na ba 60 livres soki ba 200 livres soki 600 livres et pas ba soki ne kosa na kati ya détention ba officier ya ambassade ba kosa na détention qui a interprète a salué interview oki azoki noté ka aussi sur pas banglais pour ba refouler ba yango ni kamu komba na zana ngo eza ya ko bomba na te gouvernement mboko ba yiki ngana bunana bango eza ouvert tozo ya miso ke tia ko kende eza devoir ya Congo eza ngai te. Pourquoi pas Luka Yebo solo
na recours na ngai soki na lukiye o azoyebisa apanzi sango alobi ke ngai nazoluka ye mpo so nakuteni apesi naosenga ye mbongo yango lukuta nazosala na olukeni bazowaki nazoluke mpona nasalaki banégociation na alingi te natindi bapolisi baluka ye bapolisi ake koluka aboyi o te so nakuteni azosenga mbongo nalingi te azosenga mokoli ngai nakosenga mbongo nazoyeba te atambwisi ngai sango na Londres awa mobimba kasi tokuti ngai naza so na bese yera négociation ese esili nango tozokende bras de fer soki ye aza makasi aganye me ngai nandimi te kozala soki atuna sango nalozoloba bango bao balekaki avant ye bakenda te mama bakenda donc akoyebaka makambo ndenge kosala tozala deuxième opération ti akokende nalobi oke nakoka conseil ya motu moko te naza na besoin kuta ata conseil eza donc ti akokende départ na ye akokende lokola kanambe azokende ozo comprendre lokola kanamba kokende mais Albert Mukendi combat lelo et comme violence combat et comment kofinga comment bitumba kotumba l'église kopanza batu finalement non osa combattant osa parmi yo na batu oyo basala bituna bango kwa osa parmi ba icône lelo biso tozo saleza ba oba grand na biso basala ki et biso tozo landa lignée wana ça résolu bakamono solo bakamako ya violence akobundeza biloko mo résolu kala ça résolu ton avis ça dernièrement en église bapanzi église mais nauti kunadi mais ça kalaté de nauti kuna dimanche nazai kuna na église ango bango c'est ça ko pekisa banani bato bazo panza église nalo te ngana sente te ngana avant coup na commandant utanga combatana naza serviteur de Dieu bango te ah bon oui serviteur de Dieu oui gagneur d'âme gagneur d'âme évangéliste gagneur d'âme vous évangéliste parce que naebi na bible gagneur d'âme eza ministère non eza ministère mais so zo gagner ba so memi amoko pa Jésus eza grâce moko munene ngana ke date Seigneur apesa nga don wana ya komema kaka amo moko na meme pas Seigneur Jésus qui il faut parler de Jésus qui c'est un autre chaque jour na sala kango na Facebook kuna na dozote ya partout na zote ya personne na gena kende ko na kende ki église ya Liège ozo comprendre na ke kobina na sengo na kolakisa ke ba kombana ba violence to ça kango lisusu te et comme biloko mo résolu ezali kama kosolo na dialogue oui ça soki pasteur o ayaki koteana bobengi pembeni bosololi na yeke kosala boete yo sali boye akoyoka eza ko kosimba na tiba mama ko boka ba gaz na kati ba esa kitoko te eza baza ba mama na biso biloko na to kondana kango yango eza biloko ko résolu na bike eza koma mo résolu biso so sala kango biso na sala kango mais le bio on a ko beta te na beta ngana za makasi te na beta ta na tala ki na YouTube lobby o akoleka na ambassade ko beta oui mais te na za mta violence na za mta violence oui de parler na za mta violence to sala comme obanga yo non baba nga po ni na za ba paquet mais ko beta ko bamba mtu libende saka te naza normal yango na comment mo le combat comme na 2016 comment moko ya comment mo différent des autres un combat yango na soki naza pour ya séparation naza hypocrite so na comme hypocrisie na biti to kana mutu boye eza hypocrisie mais il faut to kabwana eza quoi moi si otoza na moi si nzamba tindela yote oza kana yako kufa bamba bon faut boka bwana azaya yote tikaye kuna kende kufa pamba akene na ye tukutane na mokili tukutane yango biso pe na révolution to kabwani révolution moni eza kwa Jésus Christ la koya akoso atinyo sote ba okende ko matalo ba so otikala kasi yango 2016 ba ba kotikala batikala na bango biso so kende ngana ko sa susa te po Kabila to kwa accompagner azokende makambo ekutanga na Kinshasa ekutanga na Londres te. Merci M. Albert Mukendi. Avec Kabila to préparé à Zokende, c'est vrai, mais moi et toi nous savons tous que na président tout ça na président moko oyazali na opposition, c'est messieurs Moïse Katumbi Tchako. Non, ne dis pas. Nous les savons tous, M. Albert Mukendi, nous les savons tous. Aza seul candidat azali na opposition lelo akoki ko telema toloba opposant eza messieurs Moïse Katumbi Tchako. Non, selon les Congolais. Non, c'est pas possible. On les voit partout. On les voit partout. Azo sala activité na ye, il venait à dire utika kasoki lobby awa, bala en tout cas bino ba Congolais. Parce qu'il dépasse c'est mort. On ne dit pas ça, c'est une injure. Insulte aux sala. Insulte ba peuple congolais ba ke il dépasse ces arbres et insulte. Faut retirer ba moi ma sœur. Une insulte. Bon, je veux dire pas que si là, mais les lots il dépasse ces arbres.
Parce que balobi baza ba collab. Non, de quoi des collabos n'importe quoi ba congolais il dépêche na collabo na nini. Bazo so mbongo gouvernement. Non, mais nabi mais zana lo banano. Mais tu sais que dit aza alfa zo mbongo wana po. Faux. Oui, il faut azwa. La corruption. Non, mais bafuta kaye po aza ancien premier ministre à Congo. Tu sais pas ça? Pension? Oui, bafuta kaye aza na droit. Aza na droit zo kambongo. Mama webi angote? So le mbongo na salaire tento, le mbongo mais azaki ancien bafuta kana même au parlement, loi moko za kuna na Congo na basala loi ke basenyo ce premier ministre afuta ka bango mbongo. C'est que ça na droit wana zaki ancien premier ministre asala combien soki un mois papa bakabiliso babengana ye bakaba mubudiso babunda po abotela bango babiloko balongole na musala ba ko tia bakumba oyo bangwanda oyo na banani oyo na babaramoto no ngwanda na bwaka kina mai oyo soki il est fort. Non, ancien Azar ressuscité? Fort. Ressuscité? Il est en vie. Azar ressuscité? Tengala bwaka na mai. Bwaka ki mais. Bwaka ki mai le 16. Mais tu sais que il peut battre un cercueil. Azar ressuscité, tu sais que Azar ressuscité, au monde qui était c'est la mort. Ye bukonini. On mi balé sur bakou. Ouais, auto le kamikola ça fantomas. Et ça était? Tu sais que oh na bwaka na mai. Ouais, aleka ke na detanga komona te po butasa kufa bona ke detanga komona ye aza fatisa fantomas na yebi te bala kisanga bobimane so kaza wapi asite fantomas ngala kondima te ke aza vivant po aza ressuscité c'est que aza ressuscité so ke komona ye aza rajeuni mais siko fantomas ngo ba mona ke place aza la kate to so soki ba fantomas soki yebi te Albert na niveau diaspora aparico et n'importe quoi. En tout cas, complexe, bon, ça n'a rien à voir. C'est complexe. Bazo dominer na bino, mais na gaïté. Quelle minorité a battu n'importe quoi. Bakende ko dominer. Tellement complexe. Nini bakende ko ningana sina dissoudre bango soki na 2013 na dissoudre dissolution. To sala yango to bwaki yango kuna. Mokozi yango to bwaki na mai. Oyo soki na bango sala ka to bwaki le bungo michope to bwaki biloko to bwaka yango ba insistaka te. On se comprend. Qu'on peut savoir force te bâtiment ba insistaka te ko tia bango n'importe ils ne sont rien dans ma mensonge. Ils vivent toujours dans la mensonge. Ils ont quoi D'après M. Albert Mukendi, Aparico existera-t-il, IDPS n'existera pas. M. Albert Mukendi, to comme je vers fin tout le bela événement. Oh et mimi biso les actualité, il y a piqué aux organisés lobby. Balobi ekoyinda liboso ya ambassade. Deuxième édition. Ouais liboso deuxième opération. Ouais liboso sala ki mimi pe va changement ou pas? Oui, mais changement parce que na isengo mingi parce que totindi tengeli kotika lettre na fort no pis. Au moins tout ça négociation na Scotland Yard pour na kuta na PC lettre de condition na biso ayo lingite yango gouvernement nani Scotland Yard batina ngala kotika lettre na foreign office na affaires étrangères wana na gendeki yango na chaki même copie na Facebook nanga bon na kiango donc mon réponse moko bien visible comme out politique to ko lo bango na miso batute mais c'est ça vraiment qui to ko ye moko ayebi ba pression zo sala ye moko ayebi apoma mona o sala qui donc nazo combattre gouvernement ya Grande-Bretagne nazo comprendre bata deuxième batu ba ta sécurité akabia ba ya kota awa ba uta na Kinshasa ba ye awa ba ye ambassade yango ya mbi bango ba kikuna na nini na ba détention ko pesa batu ba interview kuna ba zo ko solution za interprète na yo ba ni congolais se confie ba ne donc vraiment il faut tout combattre avec énergie donc lobby bana Congo les 8 les 25 les 27 ans événements moi sous ma casse les 27 ouais mais tous ans les 8 en tout cas tous aka batu ba maman o ba kolanda biso lelo ba tous aka kebele ngai nazo sala musala nanga oya aza congolais aya oya aza congolais aya lobby ou à l'associé à Congo il y a bien sûr que continue toujours comme ça mais toujours dans le système de séparation toujours dans le système de séparation lobby biso tout au coup dans devant ambassade
na 10h à ton 10h mon temps zanga te toza wana opération ngunda en danger bandengo na biso bazana bangunda biso tout rokuta na wana poto soutenir bango ezaka te pona batangunda même oyo za na mukando za british so za na 20 ans za na 10 ans za na indefinite yaka au défendre cause bandeko papa Albert mot de la fin quelques salutations na bana mboka o bakolanda na micro ya Kashidi Mwanda à travers Clé. En tout cas, merci. C'était vraiment la CPI trop na question, na bani na moni vraiment c'est bon. On continue, c'est bien. C'est Yazak Cyprien na moni vraiment que non. Ozokoba. C'est bien. Ninga dio on tout na bien la question. C'est bien bon. Tu vas améliorer toujours avec le temps. Mais c'est bien vraiment. Bonsoir na batuni na peuple congolais. Pour biso to boka batute. To zabet mabanga ezakate. Ba peuple congolais to boka batute ba peuple congolais. Bonsoir. Tout ça toujours na système à Kleboa na Mama Rachidi. Hein, au moins masolo, hein, petit bakoli, hein, bon ça masolo, donc tu as dit génération donc il y a sur Kinshasa, génération à rotika là, tu as sur la barotte, bango, il y a sur la barotte, bangoyo, bazotika la masolo, tel rêve déjà de Salama, donc ma petite à Londres, talama makambo, de 2016 au deuxième makambo, je suis bye bye, baction à Sougayango, tela, émission qui toque quoi, et bon, boîte à jalousie, tigana nuko, bopambola mwana, topambola, tigane jalousie. Moi la bimi tofula ye akende liboso to boke baso maman zaba pambolo maman Rachidi zaba pambolo émission le kene kitoko vraiment auti que ça kala mingi te hein tala ba question de otuna mzazubina rythme ba courage pas avoir une grand mutu mais azo bangate mais ba tuso azo ko mete azo bangate hein azo rythme moment donc merci à suivre tozoya lobby to kutana ambassade merci ciao. Merci à suivre. Merci Nabino Nyonso Banamboka Obo Pesa Kleboa confiance. Déjà je vois la grande équipe Kleboa Muntunanga Yakati de la nation, l'homme invisible Amona Narate, les cordons les plus fidèles. À toi aussi mon vieux Gen, Tosara Nengete Okanaki, Eric Ntsala Muntunanga Yakati, Seigneur Herman Mizalala, Ozala Kaka Ozala. Merci Nabino Nyonso partout dans le monde entier. Merci Nabino Bolanda Klebo. Merci les sénateurs Nginamaou. Merci beaucoup na Nyonso Zosala Pona plateau du savoir Tokobo Sanaote. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Tozala toujours na système, il y a 3 fois www.kleboa.com. Papa Albert, aux un mot de la fin. Mot de la fin, dans ko isaka na moni otayi comme papi le gamin. Papi nani? Papi gela na sepela na ye na oya na Paris ka pona yo tukuta no potu na ba question. Ezaki tokona okutana oka mingi teno na Paris. Gen tokutana na okala mingi te tozala na Paris, tozala wana Papa Albert Mukendi alobi akozala wana. Donc c'était pour vous monsieur Albert Mukendi na plateau du savoir Toyamba qui est, c'était vraiment une honneur pour nous monsieur Albert Mukendi. J'espère te retrouver très prochainement. Déjà lobby tozana marche, tozoba image, to Rolex eza piqué, tozana piqué, tozoba image et puis le 25 tozala wana pendant le 25 juin poto lobela lisusu pour la marche. Papa Albert, merci beaucoup. Donc merci vraiment, merci vraiment média et salaka, média mute salaka. Vraiment merci vraiment que le Seigneur vous bénisse vraiment. Merci, que le Seigneur vous bénisse aussi. Bye bye.